Les solos oyo eza mpona bafemme seule. Vraiment bolimbisa mpona voir. Nana rime nazoyoka bien te vraiment santé déranger nga. Mais nzambe abatela toujours. Oyebi lisolo oyo epesi nga pasi epesi nga mawa. Na mutu mo nakoka komona bato na pasi te nakoka donc mutu so abeteli nga lisolo mo boye ya pasi donc esala nga lokola ekomi yanga. Ata kutu na ota théâtre soka o théâtre yo lelo mona nga pe na molela la ngai. Bandeko basi o bobokola bana boza ba femme seule mibali batika bino bien boza divorcé yaya so boti bana basi ma donc zamba yele na bato yo kota na ndako zamba yele na mibali yo kota na ndako yaya surtout so boti bana basi zala mayele makambo ezosalama mingi mpona bamama bozokanisa te oboti bana basi yaya yo ozaka na posa nzoto oboti bana basi ozo raisonner te yo ozaka na posa ke ozaka na mobali pembeni yaya oboti bana basi za mayele ndeko moko lisolo lesalami na Londres totanga kombo te po mbila zolandela ndenge ezalaka donc preuve nani eza te mais mbila zolandela nde toyebi kaka na mboko likambo ke osalama sikoyo ya mosusu baoya banini après 10 ans 20 ans me balandela kaka ti ere bakoyebaka so eza ya solo bi eza ya solo te lisolo oyo esalami mpa ya mama na biso ya congolaise aya na Londres awa mama na biso akabwanaki na mobali na ye aza bana misato ya basi ere akabwani na bana na ye bana bazalaki na age ya 10 ans oyo ya liboso azalaki na age ya 10 ans bakabwani ti ndenge ezalaka ayozwa mobali mosusu baboti na ye mwana moko esimbi te bakabwani ti kende ayozwa mobali mosusu mobali wana kaka ndenge ezalaka bamama bolingi kolobela bana verité te bamama moma yango oyo ekomi ke so okotisi mobali na ndako mama yebisa bana ke oyo bozomona waza papa na biso papa na bino botika yebisa bana waza anko waza soki nani te yebisa bana verité mutu oyo nazokota na ndako aza papa na bino mobali nanga bamama ebele babombaka toyebi yango mama na biso na mobali na kati ya ndako siko mama na biso asala abutu atikaka bana na mobali eyo sala ke mama na biso so ake butu mobali wana nzoka te atikala kobima na mwana na ye wana azobima mwana na siko akomi na age ya 15 ans soki mama ake butu papa wana papa moboko la tikala na kati ya ndako azobima donc tiko toyebi te soki na bana wana mosusu ya basi mosusu bazala kobeba ou bien te mais baolandela na mpona mwana oyo ya mwasi makambo nani eyebani te mais moi totanga kombo eza te po bino mo boyebi bozala na preuve te papa oyo atikala kobima mama ayebisa bana ke papa wana azaka anko na bango donc eza te kalalaka wana chaque jour non ayaka akendaka mais soki nani mwa nini temps ekomi retard nde atikalaka wana alali bana bayebi kaka ke anko na biso donc anko ayaka akendaka ere moko soki aye atikali na biso soki mama aza te akei ndenge ezalaka mwana nzoka bimaka na papa oyo ayokoma na age ya 15 na nini na akomi na 15 na minute oyo mwana ayokoma na zemi mama yo omona ke mwana a changer boye ayofanza mwana tuni mwana yo changer boye nde nini mwana yo yebisa yeke na minute ndenge aza boye aza na zemi ya nani zemi ya oncle na bango donc lokwa bayebi kaza anko na bango zemi eza ya anko na bango mama sikoyo ayebi te asala nini akende kolongola mwana ozemi oyo ou bien asala nini ake kofunda deja na mbila me mwana pa siliki mwana bolingo ese boti na papa wana bolingo boti na papa wana donc mwana na lobi ke soki mobali wana ka ameki okende prison ye akomi boma siko mama na bango azoyeba te asala nini na minute oyo eza vraiment pasi oboti mwana na yo na age wana okolisi ye nanu yo moko tia yo koma na age moko boye likolo kaka ya bitambola ya bilinga ya baposa nzoto mwana na minute o mwana baby mwana azosola su na mama na bango te pourquoi mama kende kofunda na mbila na tanga kombo na TikTok ayo bloqué ni nanga video nanga mwana asilikeli mama pourquoi
mama ake kofunda na mbila mama ake kofunda na mbila po akokaki te tellement choc wana elekaki akokaki te ayebi te soki bana oyo baza na kati ya ndako baza pe ya kobeba ubia baza ya kobeba te yango wana bazolandela dossier wana me mwana alobi ke soki papa oyo ake prison ye akomi boma siko mama azoyeba te asala nini atika zemi wana balongola zemi mwana pa lingi te mwana pena donc bolingo ese boti na oncle mwana aza vraiment donc alingi oncle na niveau mususu siko mama atika mobali pola mwana to mwana wana bakabana na mobali wana po azaki deja akobenga ye lokola papa moboko la bimaka na mama la bango bia balongola zemi ubia ndenge nini yaya zamba yele oza na bana basi yaya ngana lo basoka bana mobali bokola bana yo so bakoli bakomi na niveau moko boyeke donc oyo kozala ke emso ba comprendre makambo ozosola na bango nde okomi kolinga mibali mais so boti bana na se donc bazana na se ya 16 ans 18 ans yaya yo okota lelo kotisi Pierre lobi okotisi nani natanga nanga bakombo te ozokotisa donc chaque semaine bilongi mususu chaque année bilongi mususu yaya bana baza wana bana basalaka makambo oyo biso bamama tomonaka oyo biso baparent tomonaka lelo ozokota bana lobi mwana pa okendaki koto ake achange oyo achange oyo po azomona ni mama ya biso achangeaka na ye nga mpe so na achange esa lelo te yaya bokola bana na yo mboko oyo surtout na ba âge oyo bakomi kotangisa bana makambo ya mabe na school donc na baekole bakomi kotangisa bana makambo ya mabe na âge ya se bamama bozwaka temps ya kosola na bana na bino ofandisi mpenza mwana na yo ozwi temps ofandisi mwana obandi kotalisa mwana tala makambo eza boyeboyeboye eza biso bakongole bato tobomba yango biso bakongole bato tobomba na mindele babomba yango te yango somonake na âge oyo ya moke da bakomi kotangisa bana makambo mabe na ekole yaya mokili ese ekomi na suka zwaka temps ya bana na yo zwaka temps ya kofanda na bana na yo ozoteya bango ozopesa bango conseil yaya nayebi ke na ekole baotangisa bino mais landa boye biso toya baafricain landa boye kolanda oyo ekole baoloba te yaya landa boye yo ofana na ndaku ozaka na telefone banda ntongo ti pokwa ofana na ndaku ofandeli television banda ntongo ti pokwa ozwaka temps ya bana na yo te oyebi te bana nono na batelefone basalaka nini batalaka nini yaya makambo toza na poto makambo edevelope donc makambo ozomona ke 10 ans passé na 10 ans oyo eza su ndenge moko te eza différent mama okozala ofongoli ba app moko boy oregistre nini ya bana na yo na kati kuna makambo nyonso bana na yo baosala baotindela yango na email ozomona sans kutu osimba batelefone na bango wana ntina osimba batelefone na bango te ozolandela yango na email soko omoni ke eloko bana baotala eza bien te omibloke a partir ya telefone na yo mama soki obloke na telefone na yo omonake na telefone na bango mpe ekosala te me baoyeba te ke yo moto obloke yango mais tozolekisa batana buzoba tozolekisa batana mibali yo ozaka concentré na mobali ozaka concentré na musala ozaka donc omikotisa na kotonga bano simbaki telefone bana tongo ti pokwa mais bana na yo moko ozozwa tante na ekole baotangisa bango mwasi na mwasi bakobalana mobali na mobali bakobalana tozomona na France bato batomboki bobima France yaya biso tosinya badossier wana banda soki 2 ans yango oyo topanika te fandisaka bana oyo kosutuka mwana se akoma pede mwana se akoma lesbienne yo oyebaka te pourquoi oza na distraction fandisaka bana na surtout bano bakokisi 15 ans 16 ans soki bana 5 ans kutu baotangisa bango bongo bano baza ba 15 ans 16 ans yaya bayebi nyonso yo mama ozokanisaki mwana ayebi eloko te ayebi fandisa mwana na yo fandisa bana na yo teyaka bango na kati ya ndako yaya banda kotalisa bango deja boye eza boye mpo na ekole kuna babombela bango te bazobombela bango te baotangisa bango nga kuta ekole nanga eza bien mpo batindelaka biso baliste ya semaine baotangisa boye semaine wana baotangisa boye en plus nga na sinya na bapapia na bana nga bakokotaka bakuru wana te nayebi te na baekole mosusu okosini na ekole na biso ya bana na nga na sinya donc nga bana na nga bakotaka bakuru wana te so cour wana ebandi bakendaka na réception mais babana otangisa yango déjà partir 5 ans baotangisa bana bayebi ya bozala mayele moma yango fo kotelema mpona bana yo soki otelemi te moto akosalelo aza te moto akotelela yo mpe bana aza te yaya
bayo bebisa bana na yo okoti mobali mwa boye na kati ya ndako abebiseli yo bana nyonso tu